Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube tozawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Mbote na batali pe balanino sa réflexion na mokilo mobimba. Na tie vidéo na lolenge oyo pona na mona na laksa bino kama pata ndenge sali kitoko. Voilà, melemo na ndubujango. Mutu na ezali pona kokabola bomengo to héritage. Bana sengeli bazana age nini. Pe couple ngo esa fomoka kufa mususu atika na bomo mto kabola bomengo ngo to esengeli ka kufuba kabwana sima bakabola bomengo yango. To tango pe bango mibale bazana bomo bako décider pe moi c'est non ba ke to kabla bomengo bana biso pe siko kaka to ekosala manenge ni voilà moi mutuna voilà to kozela ka bien na bino ndenge ezalaka esala biso kitoko makasi. Thank you so much.